chers internautes, je vous salue vraiment avec beaucoup du respect. Nous savons toujours que émission Moulé Batalado, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Donc, le Kwezali Sango ya Mawa, Nakata Libota, Tokoki jamais Kozangi Sagoya ko participer na baninga parce que quelque part pe bibeza ko loba na biso ete tolela na ba obaye kolela. Tozane sengo pe na ba obaye kozale sengo. J'ai toujours l'habitude de vous dire que émission Oyo Moulé Batalado c'est en langue portugaise parce que toza toutefois en Angola. Et émission Moulé Batalado qui disait qu'une femme bataillante, une femme courageuse qui frappe le porte par-ci par-là pour que na recherche à information et si gagne Zouami. Mais faut que le visionnaire Nango Ezali, le grand réalisateur Serge Lutumba, Azali Ndeko ya Batu Ebele, Azali camarade Batu Ebele. Donc na souci oyama watozu na famille na biso lelo ya papa José Touré et Siko Zali papa vraiment bambote comme la yo et Siko Zali parce que to la rakio que to koma et Sika proprement matange Zali. Toza précisément na palanka et si to ekolela papa na biso on a Congo ba yebe na kombo ya Jano Bolefu mais en Angola to yebe na kombo papa Jean Bolefu. Azali noko ya bana kasebele azali papa ya bana ebele azali kulutu ya baleke belé et puis azali un grand monsieur azala qui joueur abeti na bamboka abeti na ba équipe makasi na mboka na biso o Angola abeti na 1er d'agosto abeti tina niveau ya équipe nationale ya mboka oyo Angola. Mais le kola liwa et aka pona biso nyonso bibe lobi quelque part que toza mabele tokozonga na mabele na poussière eskato zwami eskato ozonga donc mutu soka botami azana mokola robota mape azana mokolo oye akokene kokufa oyo moni papa na biso João aye kotika biso nzamba permettre que azalaki na monde ba vivant mais lelo akomi na mboka ba wei ezali nzela na biso nyonso yango na Moulé Batalado toi qui participer pour te faire bino bata poto basango bon on a commenté est-ce que biso en Angola to kabola mawa Angola ezaka mboka te bato baki ko luka mbongo non ezaki mboka oyo pe soki mawe zwami ozomona ke bato basolongwa partout ndenge bozali pe peut-être na Paris bozoyo kabiso ndenge bozakuna na Amérique ndenge bozakuna na Asie partout est-ce que bozo kabiso ba commune eza pe belé ici en Angola aussi c'est idem donc bato batiki bisika bipai na bipai pour toi coller la oya biso yaya toi coller la biso papa oya biso noko oya biso kulutu o papa Jean Bolefu ayeko tika biso vraiment esika bozana na peso besoin ya ba attention na bino bocha mitema bo sopango na mabele parce que papa munene auti kotika biso tozo pesa mes condoléances directement na famille partout esika bozwami na Congo topesi bino ba mes condoléances na biso Moulé Batalado apesi bino ba mes condoléances na biso papa José Touré et kozali na Paris topesi pe ba mes condoléances na biso toyebaka komilengela parce que ezali nzela ya batu nyonso soki tozwi bien milili tomona que azaki vraiment mutu munene parce que aveni presque mobimba et kangami pona kolela pona ko honorer moko ya libota na biso. Mais il faut toyeba précisément akufaki ndenge nini tokoluka to approcher bata famille parce que bangonde ba ko expliquer biso liwa yaki ndenge nini comment est-ce que yaki na benga moko baleki vraiment a expliquer biso précisément papa na biso Jean Bolefu akufi ndenge nini papa yaka na moni bino na bilamba bokoki mieux koyebisa biso vraiment liwa yaki ndenge nini parce que muta ko kufa kata la mukina tongo akufi batu fo bayeba eza dû ya quoi papa na biso abeli nini est-ce que koyiko détailler partout sika famille zotala biso bayeba vraiment précisément quand vous avez nini. Ouais, merci pour la parole au pesi biso normalement oya kufi aza mwana kazi donc aza noko donc maladie na ye yaki asala ki rechite azaki diabétique nano na musane abala bana osala abeta bale mingi na mboka oyo Angola abeti na ba 1er d'agosto abeti na équipe nationale ya mboka oyo après abeta na ba aza nenga keke ba poto na ezanga ye azai moi problème ya ba mabende ba ba opération après eyo sala ke ba katie moi makolo bon après ayo sa AVC ko sala AVC sa AVC nde to meka ko simba ye moi mukena awa na Luanda simbite la famille décidé qu'il va signer avec Chassa.
nde totindi na Kinshasa tomeke mwa moke na Kinshasa pe simbi te nzambe abengi ye bon que son âme repose un peu quoi. Tu as vu que AVC est malade ou peut ça demi paralysé mais ça dû peut-être il y a eloko et ça qui dû à quoi ou bien souci ou bien ça qui sango moko ya marwa ou bien peut-être bino boba qui ko soigner été pendant maladie na ye yango wana akwa ki na AVC te ya pas la soigner to bundi pendant na nyonso ezaka nzambe nda bengi souci nde ebomi ya ndenge toyebi yana pesa na souci mais tant akoti souci na motema na ende ebomi pasi tozangi baoba ya famille tozangi oyo azalaki na biso oyo abatelaka biso na Luanda oyo asangisaka biso yaya boboto yaya gentil donc pasi na motema yaya kende malamu baninga na ye batika biso te tozaka lisanga bazala na biso loka na senga yango wana pazaki mutu ya batu ali ba mutu Angola Congo poto mutu ya batu kesonam. Est-ce que tu connais la maladie en combien de temps et puis organisation ya matanga lelo et les kindengeni ba puis et outil quelque part parce que comme étant un joueur pe ambo cannabis au Angola normalement faut équipe na bango banako EDP est-ce que ba sali pe moi geste bon eloko to lo bara o to regretter biso famille bandeko ya Shadow Bolefu et ça que ndeka ba mise ba lo bara soki mutu na mbongo ndawe to ndaka na ba mi na ba camarade na famille mais na suka babandonaka ye mais ba équipe nyonso abeta eza premier d'agosto eza na kabushko oyo pene tika sali kombo aya na bajoueur ebele kwa bapelepele balami badax balibenge ebele bana kabushko na mboka oyo mutu yana bapoko manager mais na suka nango ata joueur moko aye te oyo to regretter ni direction ya kabushko ni direction ya d'agosto bon biso famille tosali na bamastane oyo baza présent tosali organisation legi bien vieux na si akundami na Kinshasa pe kitoko eza bien mais eloko to lobezaka ke no toyeba ofanda toyeba ifanda eza bien parce que auto moni oyo esami na nzoto ya Shadow Bolefu epesi biso pe mwa leçon mwa l'ICC parce que vieux na bamongo na ebele bato bayaki me na suka bato wana bakimi ye donc tozwi mwa leçon moko boye mpe oyo bakozwa mwa chance akolanda masolo oyo ke bato ofana na bango mpo oyeba ndenge ofana na bango parce que bamasa ya Bolefu ebele ya Shadow Bolefu batiki na ntango ya suka bon libanga za te nzela eza biso nyonso nzambe apemisa na kimia soki olobi ke batiki na suka elingi oloba ke ntango maladi ebandaki sika apui ezalaki mwa ndambo apui ezalaki te banda maladi si kokufa na ye tomoni ni apui ni da gauche ye ni kabushkope ye tomoni mutu te donc biso ka famille tosangani nde tokundi ndeko na biso ata na maladi mutu moko tasungi tosambelaka na nzambe abatela biso totikali po bongo bato mpe bavandi na mboka libanda bafamille na bino bavandi na poto tozwa exemple ba José Touré bango nyonso bacontribuaki mpe wana eza famille bacontribue na nyonso tosali mpena nyonso tu mais nzambe kaka lokola alobi mokano ekokisamaki ekokisami mpo na mbongo te nde vie akufi ezali nzambe kaka ye moko nde mutu abendi ye ke son âme. Est-ce que na Congo peut connaître que organisation Same Kitoko? Oui. Azui honneur vraiment à méritaki na combo na ye na titre na ye na oya zalaki est-ce qu'a mérité vraiment bakunda na ndenge bakundeli wana? Ouais na Congo pende na Kinshasa ndeko alelami kitoko na ministre zoloba bakundi na nécropole ciel et terre donc organisation mi bien balouer ba salle ba massa na ye babetane balé ba tie ba moyen famille tie ba moyen balelie kitoko par rapport na Angola ne ba négliger mowe mais na Kinshasa pena ça va tout le monde connaît les bien mais là on beta 7 makasi eza na bato ka bushko to kotanga ba komona bino te mais ça va connaître to kotanga bino direction ka bushko ba mitema be bo fandi wala bo sala fort bo ebinyo bo sala ntoto afio mais to ebibino ça vous a mabanga ne bien mais ko ba libanga te bo keleka ndenge ya kiyi mais to kotanga bino te so ko chete mais to kotanga bino yango wana ndio to ba mais bo continuer à kota monter mabe mutu na mutu asali mbongo na azwi mbongo na ndenge na ye asali ba oyo faya sala mais bino kama bozwi mbongo bolewa mbongo ba putu trésor bolewa mbongo ba matampi bobongi te mais bobongaka te toyebi sino bobonga te parce que bozwi ebele bobongi te moke mpe bosala bobonga te un peu de dédicace na famille est-ce que bazwami na Congo na libanda ya mboka et puis conseil oyebi que
na vie tozo vivre lelo nyoso to salaka e futa makaka na mabele yani lo moto to salaka e tozo ngo récompense na lola donc un peu de conseils lilo ba pe ya suka pona ko fortifier peut-être atiki mwasi peut-être atiki bana organisation sa mindenge nini oyebi bato basali mabe parole bolobeli bango eza très bien ba royo kango mais ba yeba que tozo mabele to suka pe na mabele moi liloba ya bien ba dédicace na famille ska bazana Congo na Europe ouais liloba sou ezanga na pesi ba pesi nanga ba miki bana jouer Jadou Bolef ba Rit ba Ketcha ba Fatou ba Mariam toza na kere na bino bwana miki libo pe mabia bana kini famille ba Ongola famille Moma famille Bolef Losako via les lami bien kunami bien tout ça bien boza be bien pesi nanga Yannick na Lubumbashi gelo boza bien donc tout ça bien match bien. So bombo comme banga oh il suffit de s'abonner à la chaîne Abisso na YouTube attends pas seulement Serge Lutumba après ça va dédicace partout ici ka famille Zouami surtout vraiment peut-être veuve na bananaye famille tamsous na poto na kine ba dédicace et puis un petit conseil de rien parce que mon kil mobima bayo bon on appelle ça dédicace ponga na zale kinaye dédicace na Mariam Bolefo Fatou Bolefo na kati ya Paris bana na ye pasi Ruti Bolefo Ketcha Bolefo dédicace ngana pesa kimia kaka eponi mutute eza tango ya papa na bango tango pe batu misu pesa la yango dédicace ngana pesa kaka yango wana na pesi dédicace na famille Bolefo Sem Bolefo Isaac Bolefo bango baze belé donc azaki papa ya batu ebele yaya ya batu ebele na pesi dédicace na famille maman na famille Baongola la famille Bolefo surtout donc nzamba pesa kimia que son âme yalanga pasi mais Jésus et ça le lorote. Merci vraiment na ndenge bo détailler batu bayoki eloko nyonso na mokili za ne bandeli pe sukalango bozala toujours na kimia parce que kimia ndeza solution makambo ebele. Merci vraiment beaucoup parce que se présenter sur le batala la caméra parce que toza direct partout dans le monde entier bota biso na Paris na Amérique na Asie dans Afrique mo mezota la biso. Mais ça va dédicace na yo na famille et sika izwami et puis moi parole na yo conseil consentement nino yo kina liwa ol. Bon eko sala nga pasi poni nga pena naza mwana oyo to vandi na balabala moko na Congo na Vieux Bolefo. Vieux Bolefo ti abandi makamba bale biso memela bango to memela ebotine via bandi na Timo service biso to mema botine so na kota stade avant grâce ya Vieux oyo ti to le to na Angola. Bon eko sala biso ka pasi poni ni liwa Vieux tondimaki te ke lelo na considération Vieux azaki nango na mboka oyo toko se retrouver boye bon eza makambo yaka liwe eza pona biso nyonso tu na apesa ka famille Bolefo tana ole ba famille Bolefo te ba mona elongi bayebi kiye mbongo aza mwana ndaku mwana akoli na famille Bolefo ti siko nazaka toujours yango toko partenaire récompense oyo eza famille tana ole baboy elongi na nga eza déjà identité na nga mobimba na famille Bolefo et pesa sera pasi to sera souci via sali mingi na mboka oyo mboka oyo bazongiseli Vieux na biso il fallait pas bon mingi akolobeza te nzambe kaka pesa bango belé que ton homme repose en paix bipai yakei bote molimo na eva na kimia bipai azali na pesi bana nyonso tu eza ngiringiri ntondo bangiringiri mobimba mbote ngai petit na bino mwa na bino mbongo ngai kimia ezalaka na bango toye la vie na biso touti bapoto yango toye mpe tokomi ya tokomi mpe ser nanga mpe toza ne touti ne poto toye na lwandaka mpona kolela ya na biso ser nanga mpe yeyo tolela ya na biso tanga nde ezalaka tola bien na quartier toreketaka nde bakataki likolo towa nini toleli yango fort bayambi biso mpe bien tomeli tolie mpe eza yango bien totie mpe bacotisation tolie mpe tomeli ya na biso esika keya kende kaka malamu toya mpe na ser nanga mosu ye auti Paris bongo liloba malamu nini ya na biso asali totambola mpe malamu ya na biso nde na sepeli ebele baokufa baotika nini lopangu ya na biso atike bana ne lopangu asungi bana na ye biso a ebele na lwanda tokufa towa nga mpe na tokufela mwana me nzambe na biso nyonso vraiment ça va sunga donc na biso ati direct à Paris vraiment yende mwako ko expliquer biso bolingo nini mama ko détailler
Pour kolela ndekone en Angola, expliquez muke bat bayoka. Merci mingi. Nana minga lo bate. La souci ma casse na ndenge fait na biso boule fadae. Mais viens tozaki ensemble, tu vas les placements ko la mobile na ye, na mwasi na ye pardon nani Nicole. Ti Nicole akemi kilina bana biso tikali na vie. Via sungi libota sungi biso tout. Viens pena pona yo wanga na ozambeli. Viens asali trop ya trop. Donc wanga na vie ozambeli. Bon, ma plainte de qui vient absolument à 15 traitement à Congo à Daé. Vraiment toka est passé. Ça va dédicace et puis ça biso et ba aussi poto bi ke biso to ebi que bato ba uta poto ba kana ba griffe au fouti billet pe moi et belé. C'est présenté na nous to bozanani. Ba forme na la tezu pe combien billet euro les lande connaissent pe combien et puis ça va dédicace na mboko lo ti bayoka na pena moi na poto comme na kendal mukili mobimbe bien mon est confirmant ya on inti na la détail wa ke ba griffe na ti bobote mende mutu tu aebi o mukenda moi à 12 ans ben alors kenda moi à 12 ans ben akola mai on comprendre donc ma plaît pour la liwa vie na ngai on pleure mais Musala et Salami Malamu boyoki mutu tapesi ba dédicace nae. Je remercie toute l'équipe technique comme je dis toujours que Moulia Bataliado na toza wana pona ko sunga. Nous parlons de tout mais sauf la politique mais nous sommes plus basés na vie religieuse pour na ko édifier peuple de Dieu. Neti na kaya ba matanga fona ko yebisa batu oya kufi amoni nzela nae. Bon biso bato do tike na bon moi. Il faut toyeba ko préparer vie na biso. Est-ce que après vie oyo vie musu ezate vie musu ezali bibe ko sarate et le maramba solo ezane bandeli pe suka nango bibe lobi na biso que tous on a deux chemins toi na paradis pe tous on a enfer faut ba to ba se préparer pour na biso to tikali na vie faut to ba ko zwa ko soigner vie na biso to ba ko tambola to éviter makambo belé na vie parce que pe to ba ko rumela tous ala ba exemplaire papa na biso jombo le fois tiki biso azali papa a rumeli na mokili aboti bana ye oyoki ndenge ba famille elobi que azali yaya bale kebele bana kasi donc ko tambola na pe quelque part ala ki bien boyoki ba ngoma balobi que na ba équipe nyoso ya leka ki bazu appuité mais mitema na bango nde eyebi na nzambe o ayebi nyoso. Je remercie toute l'équipe technique je vois là les grands réalisateurs Serge Lutumba na koki jamais ko bosana ba collaborateur église o ya émission o Moulia Bataladora. Je salue vraiment papa José Pierre Diavang ici Kozali papa Mapamole Koma Melayo. Je vois aussi notre collaboratrice la maman Bibi Tansona Niyangi o azali motema ya papa Jacques Kakwiti directement en Belgique maman vraiment Nzamba Pambolayo. Je vois aussi les couples Vicky El Ozana et maman Mado Bikembo. Tokomi tosani musala vraiment Nzambe na biso pambola bino. Na koki jamais ko bossa na ba partenaire o ba salara que tous ba moyens de transport tout ba na ko tambola tout ba ko déplacer. Je vois le docteur Alphonse Soulumanga vraiment papa Nzamba Pambola yo la maman Bibi Tantona aussi Nzamba Pambola yo Mariette Ngola ici ko na Gabon Nzambe na biso Pambola yo toute la famille Lumbu Gisèle Lumbu Pichu Lumbu Papi Cholumbu Nzambe na biso Pambola bino vraiment la famille Bikembo et sika bozwami bozana kimia Nzambe na biso pe Pambola bino vraiment papa José Touré to komi ndenge to prometaki ndenge yemoko les grands réalisateurs a prometaki famille Mobimba tout ezaliawa staff nyonso lemba ezalia Serge Kassongo azali 2 mètres 8 que le géant le beau garçon tozana José Magou tozana papi Kassongo donc bana lemba tout bazalia basangani pona kolela oya biso ndeko awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwa lisolo oyo awa papa France solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomini l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela ngo soni te mpo eza maladi elieki nga na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bidon kaka moko na melaki ya papa François wana bakisi ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali
soki moto azokosa bino bakokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika. Oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose. Totamboli deja mwa mingi bake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu. Nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa bana nazwa maladi ya mokusa ekokisi ina ne na 7 mois nazotambola natemoni lwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi lisu Rwanda kokozonga nazongi Rwanda naye okutana na papa force bakopesa nga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekosinga yango nakomisi nzambe mpoza nzambe kanisa papa bafonce kani epesa manguya okoneka makiyela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas.